mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kotala video oyo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or nga na yaka pamba te so na yebo seki na yeko betela bino lisolo ou bien na yeko lakisa bino recette. Lelo Mama Bijou d'Or na yeko lambela bino te mais na yeko betela bino lisolo. Lisolo na nga na yeko beta lelo euti na Belgique. Kande na bandaka nga na Abidor na beta masolo na lakisa ba recette na sala ba publicité na tsara ba information zo leka na Congo. Mama Bijou d'Or na sala makambo ebele na mutu nyonso to okuta na video na rapo na mbala liboso na s'abonner na Bidor TV te s'abonner na Bidor TV ozala jamais dessus. Mama Bijou d'Or abeta masolo atanga ba kombo ba tuna ndinga mabete. Mama Bijou d'Or ba masolo na nga mingi eza na ka ba toli. Mama Bijou d'Or na lambaka eza kosunga bato bayebi kolamba te eza pe kosunga eza la mutu mususu ayebi na ye kolamba me ayebaki recette wana te eza la mutu mususu pe okuta na recette ya Mama Bijou olamba eloko la peut-être olamba yango kala ta omoni Mama Bijou alamba yango epeso pe posa yo olamba yango donc naza wana ka kuna ba un plus yango wana bo s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais dessus boye maka ba émission nanga botiaka ba commentaire bo partager surtout bo partager ba vidéo nanga pour ceux qui nazo sentir que oui ba vidéo nazo sala ezotalama e obando pesa Mama Bijou d'Or posa pour na kolamba e obando pesa Mama Bijou d'Or posa pour na kobeta lisolo tolambi na biloko ya kolamba esilité parce que na tolambi ba pondo mosaka te na tolambi ba limbondo te na tolambi ba biloko ebele te dans tozanan yango na bo s'abonner massivement na chaîne nanga bozala jamais dessus. Mama Bijou d'Or nga na yeko betela bino lisolo nanga euti Belgique. Ndeko na nga moko ya mwasi na kombo ya Maggie na Belgique. Abengi nga alobi na ngai Mama Bijou beta lisolo nanga. Ndeko na nga wana na kombo ya Maggie apesa nga lisolo oyo depuis longtemps. Namona ndenge nini nakoki ko beta yango te parce que nga Mama Bijou d'Or na linga ba problème na batute. Ndeko na nga mosa banda ko insister Mama Bijou tanga kombo ya mutu oyo zo betela lisolo nga lobi nako tanga kombo na ete ata opesi nga ba million nako tanga te. Après na eko convaincre ye naza sko déterminer que lelo na beta lisolo wana ata na tanga kombo na ete mais je sais que ba vidéo e panzanaka akoki kozwa occasion ya okuta na vidéo ya Mama Bijou ayoka nini Mama Bijou alinga loba na journée ya lelo lisolo nazo betela tata moko avandi na kati ya mboka na nga iskanga na vanda na Allemagne na etana biso ya Cologne. Papa wana ça fait au moins 4 ans bientôt 4 ans en novembre azwa nyongo alinga kofuta te. Donc Mama Bijou kande nazalaka na beta lisolo na pesi conseil nyongo ezala na ngoma bete ezala ngo bien muninga yi ko defisa iloko muninga oteka biloko na ye ozala mbongo te tangu wana obite tikana dzwa na futa ngo na fin du mois. Oui, ça arrive. Mais ezala na volonté of futa mbongo muninga ti. Tangu yo kotisi déjà liboko na yo na biloko na ye oyo azoteka. Zala la volonté of futa biloko na ye. Donc bato bafuta nyongo te na yebi te so bolala pongi. Na yebi pete so bokanisa nini ke na zwi eloko ya mutu epi na bona nga kofuta. Tam so bokanisa ke oui na zwi eloko ya mutu na bona nga kofuta na bimita msusu ganki ou bien ndenge nini. Non. Eso parabino esilisa rabino dimina rabino parce que depuis na yoka lisolo oyo papa wana nga na yebiye na banda ko pesa ye respect mais depuis que na yoka kaza na ye ki dianfuka. Donc na longola ye na catégorie ya bato yo ke oui ba responsable na mona bien ti na mona etina te bien ti kaka. Donc conseil Mama Bijou a kopesa na bato bazwaka ba nyongo bato balinga kofuta te eza malamu te. Soko ozwi eloko ya mutu il faut kofuta pona personnalité na yo pona dignité na yo basombaka yango te. Lisolo nanga ezali boye mama na biso na kombo ya Maggie avanda na Belgique akendeki serimo boye na Italie asombi ba biloko na ye marchandise na ye esalaki ki abandaki koya awa na Allemagne amemi biloko na ye na Allemagne
aye kokutana na tata oyo avanda na mboka na biso na Colonne. Tata wana kotisi liboko na ba marchandise ya mama Maggie, azui biloko ya valeur ya 500 euros. Parmi biloko wana complément obo ya cavalier ezalaki wana ya jean na ba biloko mike azwaki bataye basala nga ba detail ya biloko nyonso tona me ngala koloba kaka ndambu biloko marchandise valeur ya 500 euros azui. Tanga azui biloko wana ke na kofuta mois prochain. Lelo tozoloba 4 ans ekokuka na novembre. Donc 3 ans et demi. Papa wana babandara mama Maggie bandara kobenga ye, papa ngo changea numéro. Donc babunga na mama Maggie atindela kaye ba message, azo tindela ba message pa bato ba rekomisela ye. Et puis azwaka ba message on a ça la réaction mon côté. A ça la réaction mon côté donc avanda na ya bima na ye ganki. Papa na ngai yeba ke ngai ba bondeli nga ba na tanga kombo na nga na boyi. Et kokende ko lekala ba media parce que mama Maggie akotika ngote. A opesa muto atanga ba kombo abatu. Et puis ba otanga kombo na yo. Soko ozui occasion ya koyoka video ya mama Bijou oyo. Luka mama Maggie na Belgique pesa mbongo na yata na démassualité pesa ye. Pesa mbongo na parce que commerce eza musala ya pema eza musala ya facilité. Ngala mona kutu musala ya ona sala na nga soki ba nettoyage ona sala na nga soki aide soignante yebi ki na fin du mois ba photo eza facile par rapport ya commerce. Musala ya commerce ba risque ezalaka ebele. Avant na Belgique amataki na avion akende ki Italie na avion. Akomi kuna na Italie, il faut louer, il faut vendre dans hôtel. Hôtel wana combien de risques au moins la moi sur la zone qui est dans hôtel parce que alala ki na hôtel, bato baza pembeni na bato baza na hôtel wana ya yebi bangote. Risque ni la zone qui na hôtel wana. Bana o d'abord batambwisa biso, bakoki pe ko changer lo pe face ba sali pe mabeta musu ba botolo mbo tamusu ba sali. Risque ni na zwa kita mazo tambula na ba wendi azo kende na ba magazi azo kende ko somba biloko. Risque ni mona mwa na zwa ki atika kinda kuna eta msu 2 jours tamsu 3 jours tamsu donc ba jour ebele atika kinda kuna yake ko somba marchandise na ipona ateka. Mama na biso mama Maggie alobi na yebisa yo mbongo na eza mbongo ya mutoki akendeki na magazi na Italie pona ko yiba biloko te. Na kendeki abimisi mbongo asombi marchandise aye nango awa a calculer alobi ke séjour nanga tout ba billet nanga tout na bebisi ta msusu 3000 na gagner ta msusu 3500 commerce c'est comme ça parce que to tsala ba mbongo ba billet na kati donc tangu ya alobi ke na gagner ta msusu 300 wana yo zio kangeli marchandise ya 500 euros oboyi ko futa mbongo bato. Papa on a Colonne futa mbonga batu ngala zala ngala photo na yo na portable naza kutu na des portables photo na yo ezala portable oyo ngala simbi oyo photo na yo ezali awa futa mbonga batu kombo na opeza no ka pembeni po ebima me ebima te na tanga kombo na ote futa mbongo ya batu parce que ba osalelo ba émission ebele mama Maggie ayebi mwasi moko yo obotana ye obotana mona mwasi moko boye mwasi wana solaka bien na mama Maggie asolola mais mama Maggie asa pesa ba asa titela yo ba maloba ebele asa solola la ex na yo wala mama ya mwana na yo ayebisa ye déjà ba comportement na yo ndengo mela 500 euros nga kofuta te soko zio kaza yo ka video na nga futa mbonga batu parce que il faut luka kimia. Il faut luka kimia surtout bisika to vandi il faut to luka kimia. Tala siko mama Maggie abenga kinga lobi na nini. Abi mama Bijou. Batu da bino na Allemagne ba futa ranyongo te. Mibali da bino ki India Allemagne ba ki dia fuka. Na basina mibali ba ki dia fuka ba futa ranyongo te. Ngana bisabi mama Maggie. To kese ninga avana na Allemagne ninga za nyonga mtu te. Nga na nyonga mutu te nga la sala ka oui na ko sala likele mala koti likele parce que ça a contrat na likele mais sto foot à 500 sto foot à 1000 sto foot à payer des ça contrat na foot na respecter ndeni ni contrat na biso ezali tina suka na za nyonga mutu te mais na za en Allemagne
Pour la nini koyokisa batu soni boy. Pour la nini kobebisa ba komba ba mboka batu musu ba vande batu musu ba série pe bazana kati. Pourquoi? Pourquoi ils allaient à bino batu Allemagne? Biso ndenge tozali na possibilité tam sukutu ko leka batu bazana Congo mais soko memi biloko na Congo o senti penza que oui ozui be ya mutu mo be ya sombelo marchandise mutu na abimi akei mais biso non atozaki na mbongo ko linga ka odefa. Et puis ce qu'on défend au linga jamais qu'on fout une fois du coup non pour la ligne ils ont qui monté ma bé et ça là qui monté ma bé aux yeux comme tout temps sur 300 au lieu qu'on fout 50 aux angi 300 wana té aux on a qui tam sur na bimisi 300 na fout à bijou à ngindi na bon non mais ils ont droit na yé parce qu'à té que là qui au marché on dit souvent de fout 50 20 30 ceux qui tapent sur ton côté, ils ont 50, na continent na station na essence à 20, ou bien à 30, ou bien à tindi moine. Tant moine na oya olanda nyongo nanga. Il faut asomba anaté la carburant. Donc on ressent la bonne sur pendant ce combien de mois pour bon maman bi jouer si là. On ko sepelate que na PC ta deux fois, na so qui 300, moi on la PC 150, moi on la PC 150 on lingate. Makambo mingi za kana na ponga na yebi na ka Congo na Allemagne. Bambo comme sou na yebi na ngate. Mingi za ka balobe za ka awa. Ata Caroline ta pamba oyo ya 10 € pour la mutu azuela oyo il faut defa to meka ko changer ba comportement mais so pas biso grave mutu apesi na lisolo vana na Belgique al bibino bato ya Allemagne boza bo futara banyongote na basi na libali bazui biso surtout ba sangisi biso na même sac et puis oui à cosite maman na biso magi à cosite ça la raison parce que ngai na yebi ngamo pe na teka biloko o te kapenza eloko na yo bo pesi mutu pesa na mwana papa penza bo ke sapatu zwa papa wana sapatu ata susu 120 € ya pamba pona peso 120 € na mois prochain peso 60 mwana so la ndiso 60 mais azwa ki tamsu salaire na ba misana ba sala kana tamsu 1800 tamsu 1200 azana na poche mais ayo ka mabe pa peso 150 a peso 120 na yo bana basi même chose ozui Carolette ya mutu Carolette peut-être mi balé be mi sa $30 ozangi $30 na sac té mais okolinga 30 € okolingo pesa ka etap sur $10 3 fois okolingo bano futa mbongo la malembe ti donc pona asa na ngolikambu teza ki motema mabe to mekala ni ko changer ba comportement na biso soki ozui nyongo ya mutu il faut ko futa. Ce qui peut monique oui, nazala ngala mbongo ba période na te ko zoate. Ke o baby sa réputation, no baby sa le kumu no parce que papa oyo ngala pesa ka e valeur, asa papa mo ngala yebiye mais depuis na oka lisolo oyo vraiment na dimna ye. Na dimna e sopa e pesa pour na valeur on anda ko pesa eza lisusu tata la mono na nzela. Ata o lati. Na tata to afuta nyonga ba tout c'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien puis ba donc ba papa bolingi kozwa babiloka ba mama bolingi kofuta te pourquoi toyebi ke ba nyongo mingi bala basi mutu bazala nango tina bino ba papa nga penza na koko lingana nga te mobali nanga obe mutu nga lazala na ye o defara babiloka bato bon yo pe bon na yebi te on dirait ozana moi cité so ozana ba copine là je sais pas mais ozana moi c'est sûr boyete parce que so ozaki na moi c'est sûr boy il fallait magia lukande moi sina po ezama musala ya Sony ezama ngambo ya Sony oyo zo sala o salaka ozangi 500 € wa futa mwana mwasi na kombo na ye magite lukaye futa embongo na ye parce que balobi ba osalela yo ba vidéo ebele o eza première vidéo ovandi na colonne papa oyo futa mbongo ya bato mama magi ayebi mama ya mwana na yo donc luka kimia pesa mbongo ya bato parce que commerce ezali musala ya pasi biso bato Allemagne to mika ko changer ba comportement na biso soki muninga defisio eloko a defisio eloko ta mususu ya 200 € zala na volonté ya fute nyonso et ça là est bien parce que soki yo pesinga 200 na wa pesinga 200 na muni o sangisa mbongo na mbala moko akei na wa sombi su marchandise mususu ya koteka mais yo so ba defisio eloko ta mususu ya 200 pona o futa mona o futa mbongo il faut ça na 4 mois ta mususu 5 mois pa moi mo lo bwana mbongo te Tomi la tisa ki mobola toza na ngome toli ko misa leti toza la ngote non biso to yebi ke ba kolisa biso so oza na ngote omoni bato pako osalika leti toza na ngo lia kito pako lika mafuta na munoko babona ka leti toza na ngo tomi leti sa biso moneti toza la bato apasi to bato apasi te to
bato pas c'était pas mutu nyonso to azwaka mbongo odefi eloko ya mutu ta mosusu karola eti mibale ta mosusu kutu $20 20 euro yango ozalaki no nango pourkui obimisa ekopesa ye te parce que ofutaki yango me mwana mwasi oyabi una te nateki mpenza nini asombeli ngai nini na ngai asombeli nga karola eti na ngai ya 20 euro mbala moko ebosilani bokei me ozwa oyo nazwi yango ya biju na opesa na fin du mois na fin du mois mpo opesa nga 20 euro na ngai nyonso tu te oluka opesa nga 10 euro po abiju asala nango eloko te wana ezala caractère wana nayebi pourquoi boraisonnaka bongo so napesi biju mbongo ne nyonso tu na envoi mise ondire yo moto okendeki kosombelanga marchandise wana en tout cas bochanger bacomportement kodefa eza nango mabe te mais soki odefi eloko ya motu ozala na volonté ya kofuta ye mbongo na ye parce que kokende kosombaka moto ake Chine moto akei Turquie moto akei Italie moto awuti Congo aye na marchandise na ye aye koteka baetera yango mpe ezala nango ya 100% te combien de risque oyo ye azwi na banzela mpona aya na marchandise wana mingi bakoma mpe mona bakangi ye biloko babwaki yango ta mosu ayaki ta mosu na 4 paquet moko bakangi yango donc bozalaka na volonté ya kofuta niongo soki bozwi parce que esilisaka bato kodefa ofuti mbongo te esilisaka motu valeur ta mosu yo ozoleka ozotambola bokutani mpe na motu oza na niongo na ye ozomona eti oza ganki naza na mbongo ya biju na melai me biju amona oyo eloko te ngai naza na tata moko bazwanga veste tina lelo tata wana afutaka veste nanga te mais chance azwaka yango na maboko na ngai te azwaka yango na kanala motu tina lelo kaka na kati ya Allemagne oyo tina lelo veste wana efutamaka te eza na mutu mosusu oyo kotekele ta mosusu oyo kotekele sapato amoni mpe akewi sapato wana kitoko mais il faut akritike yango mpona okitisela ye prix donc tozokomilatisa kaka baesprit ya kimobola soki ozolatisaki esprit ya kimobola okozala mpe mobola ko ata oza no na mbongo me oza na oyo erete ozomona kaka neti ozalaka na eloko te nzoko oza nango ntango tokotaka na magasin oluli veste moko boye veste yango ta mosusu 400 bokende ye bopesi mbongo te soki ndeko na ozotekela elamba oluli yango bimisa mbongo somba yango esala eloko te esalaka neti ozwi okoti na magasin osombi elamba sikoyo mama na biso oyo ozobetisa mabaku grave parce que azokoma obeta lisolo na mutu nyonso neti ngai boye donc soki ngai nao ta mosusu tozalaki na masolo moko boye na mosusu nazalaki na idée un jour na propose eloko déjà na sina yoki ke ozalaki diafu kofutaka eloko te na couloir na ngai mama biju kutu koya te omote olongoli déjà mutu moko na mokili oyo abande kopesa valeur eza lisusu te et puis eza mama biju te parce que lisolo yango ezobetama na bato ebele papa na biso na colonne na kombo ya balobaka te odefa biloko ya mama na biso mama Maggie avandi na Belgique bientôt ezokokisa 4 ans parce que 4 ezokoka na novembre biloko valeur ya 500 €. Katikati ya biloko ozwaki complet moko ya jeans ya Cavalli complet ya jeans ozwaki eza ya Cavalli soki nabosani kombo te na ba biloko ebele ozwaki ke okofuta ye mwa oyo elandi tina lelo ofuta mbongo batu te mukolo biloko alobi futa ye mbongo na ye pa sino ozali na ba risque o mona mukolo mususu basalelo emission batangi kombo na yo sambela so oyoki émission obenga ye na malembe oyo obengi mama biju parce que nga aza wana o Maggie nazobeta lisolo copine na nga donc toyebani na ye luka mama biju soko ozana numéro ya Maggie na te mais na yebo za nango parce que mama ya mwana na aza solola na Maggie luka mama biju luka mama mwana na yo luka Maggie futa mbongo na ye parce que to boy un jour lisusu ba beta lisolo ba tanga kombo na yo iza ko bebisa réputation ya ba papa ya Allemagne nga mama biju na pesa na ngaka conseil na nga ezali ke kozwa nyonga mutu ozofuta te ozokatisa obimi gank ezaki ganki te mutu adefi so pe nyongo yo ozofuta etaza pe yuma pe te ayuma te neti mama Maggie ça fait soki 4 ans yango bientôt kataraza yuma te parce que yo ye atindinga na betelo lisolo aza yuma te un jour bokutanaka ta mosusu na couloir moko na fete mwa mpe mwana mwasi momo akangi na bilamba ayuma te atika yo te aotiko mpe te na raison nini oyebi nani 500 € wana so eza combien de sac ya nsima mama Maggie aotika yo te conseil mama biju kaka kolingaki apesa
soki ozala ozwi eloko ya mutu en tout cas il faut kofuta parce que soki bofuti te esilisaka valeur esilisaka valeur parce que mutu oyo aleki moninga na mbongo azalaka te biso tout toza na biso badebrouillard biso tout wana biso kaka ndenge moko ye mutu azodefisa yo adefisaki yo eloko aza na besoin ya mbongo na ye futa nayebi ke eza na bacirconstance mosusu ezalaka oprometaki mutu ke ta mosusu na ofuta yo mbongo na fin du mois et puis eye arrivé ke fin du mois na ozwi mbongo te oui toza bato ya mokili so obengi mutu oyo adefisaki yo eloko osololi na ye akocomprendre yo mais ezala te ke 5 ans et non 4 ans 4 ans wana yo moni mwana mwasi wana yuma non aza yuma te parce que akozwa yo kaka akobebisaka kaka baréputation na réputation eleki mbongo réputation eleki mbongo parce que oyo azolinga banda kosala o mikolo oyo eleki mbongo donc soki ozwi eloko ya mutu zala na volonté futa nyongo ya mutu parce que réputation basombaka te et puis valeur ya mutu yo moko mpe kaka mutu olinga bapesa yo valeur soki mpe olingi mpe bato basambwisa yo bato mpe bakosambwisa soki mpe olingi bato bapesa yo valeur bakopesa yo valeur donc na biloko ya mike oyo adefaki oyo asalaki boye afutaka nga mbongo na nga te esilisaka valeur donc conseil mama Bijou azopesa bino kaka bino bato bolingaka banyongo so odefi eloko ya mutu futa ye et puis na bato oyo todefisaka tozalaka na patience parce que balobaka mai na yo moko okoko bebisa yango te parce que yo moko peka mutu komela yango donc bato badefaka babiloko epai ya bato un jour okangaka ye kaka na sens ke ozalaka kaka na besoin biloko comme soki ozalaka na eloko komona ye oefase eka mbala moko na vie na yo neti tato adefanga veste oyo apesa afutanga mbongo te ntina lelo yanga mpe ezalaka ba 3 ans 4 ans ntina lelo afutaka mbongo na nga te ese nga mpe ya Bijou boye lelo bana ye koteka biloko ye tata wana ye kozwa eloko epuis napesi ye na opio te omoi teke yo moko kaka moto osumbi na nganda babebisaka esika bavandaka te esika ovandaka ifo kobongisaka yango kaka parce que lelo ye mama Magi wana oyo ozwi nyongo na ye ya 5 satala mama Bijou ayebi yango omoi teke mama Bijou lelo ayebi yango esika osi mama Bijou bande koteka eloko yo tata oyo oye kozwa eloko na nga esenga na opia yo na opia yo te combien de personnes oyo Magi ayebi azotangatanga bakombo na yo omoni teke eza malamu te papa oza amour à bato mama Magi ya 500 € futa yango conseil mama Bijou azopesa toluka kimia to futaka banyongo ya bato et puis soki ozwi eloko ya mutu eloko ya 30 € sala makasi futa ye 30 € kofuta 15 € te pourquoi bosalaka bongo na Carolite Carolite moninga uti na musika na Congo azo ndene Carolite ezaka matata mpona omata nango soki na bavion moninga ina biloko na ye ozwi biloko ya moninga ya 50 €. Pesa 50 € c'est quoi? Et ça va beaucoup te compter non au continent na leader. Chariot que te tonda te. Mais so fouti 50 € na yo, monte ko sali bien. O débarrasser déjà na eloko ango. Mais yo siko ko lingo ça les 5 mois o pesa ke 10 €, beaucoup ta ina mama Bijou na nzela o pesa 20 €, mama Bijou a côté a tepe essence. 20 € o pesili. Eza malamu teza eza kozala kimote ya mabe tozala mitema malamu toyeba ko se soutenir biso tolingi ko se soutenir te mama Bijou atsalisi azala chaîne na ye olingi kotala ye te pona ozoboya noki otiela mama Bijou $1 wana soki un vie bokanisi ke bakoma ofuta mama Bijou boyi se mama Bijou atindeli yo kaka nini na epu efasango toza mitema mabe yango pe tozo baluka kaka po tozo bonga te toza na tout ozwi mbongo munu ozwi nyonga mutu olingi kofuta te yo mpe obonga pe te banda soki 4 ans wana soki 4 ans 3 ans et demi wana ozwa mbongo mama Magi biloko mama Magi marchandise na ya 500 €. Ozwi nini ozala nini obombi nini combien ozala na ndako osala no eloko te donc tozala mitema malamu toyeba ko se soutenir moninga uti musika aina marchandise na so kozwa te mais soki oso ozwi ndima futa mbongo bato mpona koluka kimia et puis soki eza nyongo bambongo moya ebele luka futa moninga moya baparti moya moya ebele ke kobetisa moninga munani mabaku nga na beta mabaku trop na tekita mosusu elamba moko ya mwa fiti mo beta mosusu ya $20 ya 20 €. Omona moto apesi nga 10 €. Tango apesi nga 10 €. Ah moto apesi penza 10 € ko.
Après, si on 10 euros mois prochain, les gens qui montent à malamu, teza ma bé. Tout mes canaux pour changer ma comportement. La biso, balobi ming, les aka na biso bato allemand. Mais nga la mi longoli parce que moi je suis pas comme ça. Donc, na ebi pesa la batumi ba otala o msu par le banga pe bo été, nga pe bo été. Sur 10 euros ata 3. Moi je suis pas comme ça, nga azwa nyunga mutute, so na zui nyungo no seke na kufuta. Donc so na zui engagement mbongo mutu na ko respecter yango. En tout cas, to luka kimia mama bijou lobi nga la beta na nga masolo soko pesi nga lisolo na yo lobi beta na ko beta sauf que na tanga kumba mutu ndenge ya mabete na boy ekende kada butwa lelo so na tindi ndenge ko kende o na tanga na ba komba batute bo partager yango te bo partager yango te pona kimote ya mabe mais soki mukola mama bijou ko mekaka ko gafe ko tanga kumba mutu ndenge ya mabe na sire nanu na salate ke na 1 heure du temps na za na 100 vie. Na session na tiango kaka na 23h avant to koma 2h na koma na 200 300 vie. To bolingi na noka ba polémique bo ya buzoba. Bolingi na noka ka batu ba finganaka, bolingi ka batanga ba komba batu na ndenga mabe après bo banda kosala ba campagne pe ndenge ya mabe. Tellement loka mama bijou tanga ba komba batu te moyen bo partager ba émission nga ezate bolingi kaka bo banda o biso to benga ba isomanya bo tout ça batu mitu. O atanga ki kombo na e azongisa ki liso na mama bijou abetela ki intel bozala bino ka bongo mama bijou yebi na yebino mais vraiment na bato bazamite ya malamu. So okutai na video ya cassette ya mama bijou boy malgré na tangi kombo tata oyote partager po ezaka awa na colonne partager po to sunga ndeko na biso o mama magi e komela mutu oyo azwa ki biloko na ye ya 500 € aboyi kofuta azwa complet na ye ya kavali azwa biloko na ye ebele 4 ans yango elinge koka to partager vidéo s'il te plaît et comme la tata wana tatango azana mwasi moko boye abota na ye mwana mama wana basolola bien na magi donc ndenge na wana lisolo na kande na beti so e comme tata na yeba ki déjà direct ke bijou abeti lisolo na nga luka mama bijou na ndenge ya malamu luka ex na o na ndenge ya malamu luka mama magi futa embongo na yo ndenge futa embongo na ye ndenge ka na lobaka nga na bidor na beta masolo na ndenge ya bien na ndenge otanga bakombo batu te na lambaka na sala ba publicité kala mingi te ba mpepo ya viriso esila na sala ba interview na okende kosala na ba jeune fille na zana makabo ebele na zobongisa donc projet nanga eza kosunga bakoka kosunga bakoka kosunga ba veuve na kosalisa ba orphelin surtout ba veuve na banda kosala yango avant na fungolisa chaîne oyo ya Bidor parce que nasungaka vraiment merci beaucoup na babonné nanga tout bo continuer ko s'abonner na Bidor TV vous allez jamais déçu mama bijou nga za besoin ba un plus na bino parce que na vandi apo na bino mutu nyoso za besoin mama bijou beta lisolo na ko hésiter te benga mama bijou na tsaka numéro nanga na suka ya nini na suka ya émission benga mama bijou pesa lisolo na yo mama bijou akobeta mais longola ka na mutu no mama bijou tanga kumba mutu na ndenga mabete soki likoneti mama magi yem tapesi nga lisolo abi mama bijou tanga na yo kombo na nga na tanga parce que eza na ngobongo mais komba mutu oya abimi gang donc oya escroquer mama magi 500 € na tanga ngote bo s'abonner massivement na chaîne nanga bo partager ba vidéo nanga. Et puis, boy, makaba émission nanga, otiaka moi commentaire, maman la biso Viviane, mukwana mona ki commentaire na yo, maman Viviane makeleka quoi. On a pire sœur nanga, na fraîchaine, na sepelaki, na sepela na commentaire ya maman Ariane, na sepela na commentaire à Bijou la Blanche, na sepela na commentaire ya maman Sandra na France, na sepela na commentaire ya maman na biso Karine na Hollande. En tout cas, bo continuer côté ba commentaire na Bidor TV, bo emakaba émission nanga et puis bo partageaka. Mbote mingi na babone nanga bisika nyo surtout bozali maman Bijou do alinga bino parce que bino to bosala Bijou do azala. Mbote na ngala batu nyoso to balinganga mbote na ngala batu nyoso to balinganga te mama Bijou alinga abino mbote na ngala famille nanga mobimba famille mosi Bijou mosi alinga abino mingi mbote na ba ma copine nanga mama Magie na Belgique mama la biso Bijou la Blanche na Congo mama Jolie na Belgique mama Meje na Quadrate na pesi lisusu mbote na Maman leki nanga mado spaghetti mbote na ya Lili Besa quoi mbote na ya Derrick et puis na Rita na linga abino mingi en tout cas bande ko nanga nyoso ba minanga toza ensemble ya Blandine Boula
Donc bo soutenir nga bo partager ba vidéo na nga parce que maman Bijou doit en besoin quand il y a un plus na bino maman Bernadette na orem quoi. Bye yo.